بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم إلو يسانجسي بيسو ezali mwa likanisa mukie oyo eyelaki biso concernant da'wa na mboka na biso e komona na ba video na bino bozo sala da'wa vraiment epesaki nga likanisi moko tomeka osala musharaka de façon que tomeka koorganiser tamo eloko yango na ndenge mo boye ya malamu po ete tokomisela bato islam na ndenge ya bien na biso tozoyebana nino tozosala na ndenge ya malamu na yango likanisi oyo ya daura oyo normalement daura oyo eza composé na deux parties. Partie moko eza débat interreligieux, donc débat entre ba musulmans na ba chrétiens. Partie mosusu ezali nde oyo ya obenga bato na islam, donc ndo komisela bato risala inshallah taala tosenga na Allah risala oyo ezala risala oyo kokomela bato pe bakondima yango bakota pe na dini yango nde biso nyonso toyebi mambo ya islam ntongo tozoloba ezali basuliya nyonso oyebima na monoko na biso concernant islam parce que eza makambo na biso te eza makambo ya Allah subhanahu wa ta'ala na yango esengeli na moto ayeba nini oyo azali koteya nani oyo azali koteya pe ba stratégie nini oyo akoki ozala nango mpona koteya moto na mambo ya islam na yango jalsa oyo biiznillah eozala concentré makasi na koyeba ba asalib oyo ya kokomisela moto islam ya kotalisa normalement eza molai na yango biiznillah tokozwa yango te na batafasil tozokende kokota makambo ya milai te inshallah taala nazana ba kibaru tulabul ilm awa tokende mwa mbango tozwa ba point tolobele onka mosho esili na biiznillah sauf ce qui kuna idée mususu ezali to avis mususu ezali inshallah to oyo kabila ok inshallah je crois bien que tozana la PDF wana liboso na biso tozwa page numéro 4 et on est au banda to ke muke tozwa ba méthodologie na jalsa na biso tozala concentré ni na moto côté islam sika ni na moto azali asl na eza musulman ni na moto oyo a côté islam déjà romeli na makambo ya islam mais ezala basé mingi par rapport ya mboka na biso ezali imma moto wana ayebi islam amona yango mais azali na ba idée mususu ya islam d'après omonaka wana eloko liboso na moto oyo no amona ayokani islam tamona islam te oyo je crois bien na Congo peut-être ça passe nayebi te tabuso kokota na ba village à 4 peut-être no bato bayoka islam te na bato wana soki olingo benga ye okomisela islam nini esengeli ba manière nini okoki osala mpona obengela mpona est ce que na oyo oteya ye akhlaq na oyo oteya ye bizaleli est ce que na oyo oteya ye sambela nzambe moko oyo akeli mokili oyo akeli biso bato oyo asali boye est ce que na oyo oteya ye bino bato bozala nini kuna bokokota lifelu so bokomi bamisilma te oyo babenga yango uslub na oyo ya kokebisa ye ou bien na oyo osala bango muna akasha question réponse tozotuna na baquestion na tuni ye ya répondre ye pa tuni nga sous forme de débat ou bien uslub nini moto oyo na
awa muqaddima mkezali o Sheikh Zolobela muallif ya kitabu oyo tope ya maqal oyo ezali Dr. Abdurrahman ibn Ma'la al-Luwayq alobi na maqala na page 4 na kota suka وفي السياق الزمني المعاصر فإن العالم أحوج ما يكون إلى الهداية إذ غلبت مظاهر مفزعة من الجفاف الروحي والنزعات المادية والمظاهر العملية والأخلاقية المنحرفة. Nathan ya lelo pona tozwa eloko eza très simple sans okota na ba kende zonga to li tozwa eloko mo eza très basique comme ça to silisa inshallah oyo to vivre na temps na biso ya lelo batu bazana besoin ya makasi kozala guider tant olo ba kozala guider wana imma na aqida evandi imma na ba shubuhat mutazana ba confusion kili azana besoin nango parce que na moment na biso lelo tozana biloko parmi biloko tozana ngo lelo o ezali ko combattre makasi ya liboso ezali ba musha kikun bato ba oyo kota bato ba doute na makambo ya islam eza partout biso na soto e bien na ba media partout bato musu tozala bango lisusu o bazwa koya bato oyo alladhina yuthiruna ash-shubuhat bato ba oyo kokota bato ba doute na islam kenzamba existera te koto islam wana tala koto makambo ngo zomona te ke eza compliqué et que le contraire na o biso bato to vivre to ko vivre te na époque à prophète faut to vivre na époque na biso to profiter na temps na biso ezali na temps na biso alelo ou bien to lobi mutana na besoin aqida exemple soto tuni nino epesa mutu tranquillité. Est-ce que Zambongo, est-ce que Moutaza na vie bien dans le sens que Azoli a bien, Azola la bien, Azola Mouka bien, et on aime tout ça moutou tranquillité ou bien dengenin. Jawab plus on est allé là, et on aime tout ça moutou tranquillité. Allah subhanahu wa ta'ala confirme est-ce que na dhikr ya ala tende batubozo tranquillité ya mutema. Tout le monde na poto, bato bazana mboka libanda, bato bazo vivre vie bien. To mona epana bango bazana to ya nini ya kokufa ya ko se suicider ebele ndenge nini mutazolia bien azana vivre bien peut-être na mutuka vivre kitoko après na suka na se suicider parce que bazana video ezanga bango eza vide ya aqida mutu o ayebi o avandisi makambo ya islam o a comprendre aqida ya islam o poko sala ngote na to évoluer. Parce que les lots on attend la biche surtout na Congo batu bazana na vide na katkat na bango concernant spiritualité concernant makambo etali religion karatoloba parce que ba pasteur baye ba potisi batu baide mususu sala kotu bozo ngisa bo jusqu'à ce que mutabine ke libanda mais aobenga pasteur assemblée na moment ya problème. Ole tombola maboko asenga pa ala atiki ala ako senga pa mutu sengela ngapa nzambe sayela ngaboye mutu abeli ole akende asenga acha tawa kunna pa Allah subhanahu wa ta'ala kende ba traiter akepa pasteur parce que ba kotisi ide yene mutu nzamba yo kakae donc yo mwa yo ko ezate yo faut kende pa na et puis batongo bazo kende pa na bango nde bazo sala façade ya munene lisusu koleka comme on a bango bazo sala ba ekobo comme on a bango pona ba mutakaliser bango bo excuser pour la terme parce que ça va terme eza toza ko utiliser ngo lelo na quatre société na biso ou bien mutu alinga koma na mbongo akoma na bozui wana azokipete nyonso tozo kota na kati nango alors que islam elobeli nyonso pe islam ezali renouveler la ka et renouveler la cas. Cela veut dire qu'on renouvelle à notre oloba. Chaque temps où ils allaient koya islam est déjà calé ya kala. Mais chaque temps où ils allaient koya nyonso où ils bimana époque wana, où ils bimana temps wana islam déjà zali. Époque où soyez l'équipe époque mususu islam est les choses.
balwa o Allah subhanahu wa ta'ala tche na katikati ya Islam échangera te ezaka yango o eza des bases échangera te eza ba furo ya mike ndezo changer soki na masanga epekisama na Congo partout na monde eza opekisama soki kobo opekisama na Congo partout na monde eza opekisama eza na place mote et eza permis comme ça là. Donc du coup chaque peuple ezali koya Islam ezali wana balwa nango ezali o mutawabi ke bino ba musulman bo kata batu maboko bosi kizenga pona oke musika na mukaddima to si sangomba motoleka mais pour ani to ko remplacer yango te na par exemple ko kanga mutu o eza question na toni bino inshallah masuka to sa ata mo munaka cha concernant yango poto bimata na moi faida parmi bafawa et pourquoi pas to sali ke to luka ba loi mususu remplacer ko kata maboko o mona teke bozo kata batu maboko bino bozanga mawa bozo kata batu maboko. Est-ce que tu as remplacé la loi mususu te to bimisi fa to mo mutu so ayibi to sala ebo to kata le maboko te ou bien batu babimeli ona nzela ba qutta tariq babimeli yo to mutu azo sa fasad na dunia to bomaye au moins que tu boma batu karaboye. Est-ce que tu karaboye te touché bon en prison après quelque temps à tout temps ici a changé après tout ce qui est question inchallah dans la tozata ijaba na souk. شكرا continuer أبي ولكن منهج دعوة غير المسلمين إلى الإسلام في حاجة إلى التأصيل وبيان ليتمكن الدعاء إلى الله خاصة في أوساط الجاليات surtout pour batu oyo bazali na nini na pleso batu bango bazali entouré na ba religion mosusu eza toza na besoin ya koyeba dawa ya kobenga ba non musulman badua wana baza na besoin ya nini min ma'rifati al-manhaj ad-da'wi ar-rashid wa hadhihi ma'alim fi al-khitab ad-da'wi al-muwajjah li ghayri al-muslimin lam arud biha al-hasr bal at-tanwih wa at-tadhkir may o cheikh oyo tan sabi so ba méthodologie oyo loba. Alors bien on tient à sens qu'il y a qu'on compter ça au nombre de 10 par exemple était aye na ngona sens kaka pour rappeler biso pour tozala na istidrak na yango tozala na ngo donc oyeba ke tongo sala da'wa so kutani na mawqif boy kutani na situation telle on va utiliser méthodologie so kutani na situation telle on peut utiliser méthodologie mais ça te pour na ko compter mais ça pour na nini tozala na ngona istidrak na tanwih pe na tadhkir inshallah nasir magamnolo ba eza quand même compréhensible ya mashayikh ok ya liboso parmi ba méthodologie ya kobenga ba o bazana islam te ezali al-wudu wal mubashara الوضوح والمباشرة إلا كسنين الوضوح والمباشرة وما كنت comprendre وتزغى أو يكومي إن الاكتفاء بعرض المحاسن أو إثبات الدلائل دون وضوح في الدعوة للدخول في هذا الدين تضييع للرسالة الحقيقة وانصراف إلى الوسائل دون وقف على المراد فالمنهج العلمي ليس هو الأصل في الدعوة إلى الإسلام لكنه مصاحب وهو حال لازمة في التعامل مع الكافر وغيره موتو كوسوكا كاكا نقول باكي كولا كيسا اويزالي ملامو نا اسلام تلا اسلام لوبيتو بوما باتوتي تلا اسلام بكيسي بوي تلا اسلام بكيسي طيب باتوانا بي باوي بيسايو اي با نبيسو اخلاق نبيسو نبيزالي يا ملام بو متزالا بيان ريليجيون نبيسو بي
religion na biso pekisi boye religion na biso lobi te muta aswanisa ndeko na ye religion pekisi religion na biso pekisi mutu afinga baboti na ye pa na biso pe ezali pa na bino pe ezali pa na biso pe ezali so mutu oyo benga mutu bongo vraiment kota islam parce que islam de zawana epekisi mutu asala mabe elingi mutu asala malamu ta ye ba biso pa na biso pe za bongo islam religion na biso pe pekisi biso ko sala mabe etindi biso na sala malamu est-ce que yango nem tezali uslubi ya kitoko ya kobengela Sheikh alobi wana ezali nini ezali تضييع للرسالة الحقيقة وانصراف إلى الوسائل دون وقف على المراد oyo ezali kobongisa konto nde risala wana ozosala perte nango parce que ye komema ye na akhlaq oyo eza na religion no eza mpe na religion na ye kuna ozokende le contraire ya méthodologie oyo esengeli sans kotelema na mai oyo esengeli obengela ye donc obeta côté okia côté obeti nzadi tamam botala exemple au Cheikh Ali Bino concernant mutu tango ayoko tuna ye ya liboso tozui al-wuduh wal mubashara non to comprendre wuduh wal mubashara ngo awbike soki oye mutu ayeli yo bando expliquer net akhlaq islam pekisi mutasala mabe islam saliboy mutu ana pa koko oye biso ke e pa la biso pe religion na biso pekisi loko boy religion na biso pekisi loko boy religion na biso tinde loko boy o mona te ke zandenge mona islam wana osali tadhi'a ya risala olekisi ngonga na yo pour rien eza na bénéfice mon côté parce que okitina oeza okena oeza murad ya risala haqiqa ya komisele ya islam ayeli biso abisu ko alex biso exemple ya wuduh wal mubashara wuduh ezali ozara mutu na tabsit na ndenge ya malamu umoniye usha nanzela salam mbote ndenini ozabien kimezali wande za uslubi ya wuduh wal mubashara ko kende te gauche droite te malamoko direct ozala direct total exemple ya uslub ya wuduh wal mubashara ipayan toma biso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que yinda zali qudwa nabiso laqad kana fi rasulillahi uswatun hasana donc total oyi pa prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam فهذا عدي بن حاتم رضي الله عنه يحدث عن إسلامه فيقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عدي بن حاتم أسلم تسلم قلت وما الإسلام فقال تشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها حلوها ومرها عدي aye pas prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prophète abisi côté islam eza déjà mubasharatan ake gauche droite te côté islam et puis manière on a olobelaye ezali na wuduh na katikati na yo ude yo côté islam ko boende ngeni toko zana na manière ya mabe ya façon zolobe olobelo kwa malamu me ton obimiseli yango manière olobeli yango motif olobeli yango ngonga olobeli yango otali même pas hali ya mutu wana obimiseli faji ata ezelo kwa kitoko au mona ngweza mali fo otala hali ya mutu okena yena wuduh na mubashara au bi islam ezani prophète ayebisi ndima na nzambe moko pe ndima ngai na zantoma na ye pe ndima na ba aqdar ndima na ba destin nyonso o ala chelio kitoko na yango mabe na yango guna yango o ezali kitoko na o ezali bololo epai na yo o nyonso eza ba figure de style shabbaha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qadar o ezali ezopesa mutu pasi na eloko o ezali bololo mutu ayina kasoka lia ngo tongo bololo abimisha ngomba amona munoko na e o ezali isti'ara makniya na langa arab na tayib ayina exemple mususu o prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azalaki na yango ko tindela batu ba roi ba risala ba rasail abaki ko tindela bango ba risala ane ezali na wuduh na katikati na yango ezali na facilité ezali donc na leyin ezali donc très simple
compliqué te kende zonga te et puis eza direct denge atozui denge akomaki wakataba nabi sallallahu alayhi wa sallam ورسائله الملوك الأرض لدليل على ما قدمنا ففي كتاب النجاشة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة أسلم أنت فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن تينا سكنا نقول أباندي مبعموكو أسلم ديما Kota Islam, c'est soumettre directement dans makambo ya Allah directement et puis na uslub o ezali malamu inshallah naktafi bihadha na méthodologie liboso o ezali al-wuduh wal mubashara de tozengo na hadith ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam pe ton kuti yango na ba rasail na yo ba ko tinde la barwa pe esengeli na mutu tango zo benga mutu o azan non musulman mutu oyo usata yoka Islam mais ye place wana ko régler ba problème ne oza nango ya mabe wa yo qui concernant islam eza toloba o ezali branche ya oyo mais normalement eza o normalement eza concerné muto ayebika islam boy mais azani na ba shubuhat na katite o bete mbala moko al wudu na mubashara directement na risala sambela nzambe moko yakana islam sambela nzambe moko o ya kelimu kili wa keli nyoso biso toyebi abota mate abota te babota yete ye azana mwana te azana mwasi te akokani lelo ko moko te directement au lieu la place qui n'est pas akhlaq parce que akhlaq et pas na bango pe bazana ngo na religion na bango pe bazana ngo donc kende na ena mai o yozali ko sala bu khalafa ya religion na bango nam toleki na deuxième point oizali ma'rifatul awlawiyat koyeba mai oyo esengeli ko chali boso nini o ba priorité donc ba priorité koyeba mai oyo eza ba priorité nini o fona lobela liboso avant nini o na lobela ni bali est-ce que na koyo lobela muamalat qabla al-ibadat tono lobela ibadat qabla al-muamalat to koyeba ngo yani boso ache at-tawhid côté abatu unicité à Allah subhanahu wa ta'ala parce que mai o esali ba religion belé ka bwana ezande unicité mamsuba obi que voilà ba rwana biso nyoso baleka baza ba nzambe bamsuba obi nzamba za 3 bamsuba obi te nzambe baza mibale bamsuba obi nzambe azamoko ozai qawli ya biso islam bamsuba obi ke nzambe a exista kate bamsuba obi nzamba salamu kilima sundola na yango beta ngokana bamsuba obi banzambe ba mibale o baolo bakenzamba malamu na nzamba mabe bazebele donc podo ko sala mukhalafa na bango yakana tawhid parce que ba prophète nyonso baleki na mukili ndebiso nyonso toyebi bateyaki eloko moko risala na bango eza ndenge moko parce que bateyaki tawhid sambela nzambe ya solo pe ngai nazali toma ya nzambe o atinde na mukili bien que bashara ana bango tope balwa ya législation o ala kakitela ke pa na bango ekeseni mais asli ya makambo nyonso ezali tawhid ezalaki eloko moko ya mibale معالجة المشكلات التي تلي التوحيد في الأهمية والخطورة كويبا كو régler ba problème oyo ezali lié to oyo après tawhid na oyo ezali très important pe oyo ezali na danger na kati nango ayena exemple فمجتمع النبي الله لوط عليه السلام كان يعاني من آفة خلقية خطيرة اشتهر بها بل لعله انفرد بها ألا وهي إتيان الرجال شهوة دون النساء
قال تعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحش ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. موتو أتك مونا مبالي أكن لكوكوشنا مونا مواسي إذا لي مشكلة يمونيني مشكلة وانا إذا لي بمبني التوحيد إذا بمبني التوحيد ندنينين إذا نيمون ندنينين دعوة يلوط نمجتمعنا yali boso ba baboyi tawhid no baboyo ndima ekaza toma nzambe baboyo ndima nzamba zamoko. Et puis avec ça bazali na problème na bizaleli na bango bazali kokoshena mibali. فكانت جل دعوة لوط عليه السلام علاج هذه المشكلة والتركيز على خطورتها والدعوة إلى هجرها واستئصالها لأنه لا قيمة لإيمان قومه مع إصرارهم على هذا المنكر خاصة وأنها ليست خاصة فردية بل هي متفشية عامة في المجتمع الذين وصل بهم الاستغراب ممن لا يمارسها. دعونا إذا كيكا بازنا إنانين عقيدتي parce que bango baosambela nzambe misato avec ça que bango bazana problème ya aqida bazali sur na problème ya akhlaq oyo ezali lisusu grave asaleli uslub mibale azobenga batu na aqida azana tarkiz lisusu na nini na mai oyo etali problème oyo bazali na yango koya kozala na shahwa pa mwana mobali na bango bazana shahwa te epa mwana mwasi azote ya aqida. Mais avec problème au bazan on ya aqida bazay sous da problème musus. Donc pour ça la muala jayelo qu'on a bango wana ko très problème au bazali na yango en même temps vous allez ko très problème yanine ya aqida na ba. Exemple toujours cannabis na Congo. Na Congo tous na ba PD tozana ba lesbienne tozana ba oyo bango balukaka bandumba bakende osala zina tout comme pour que ozana na ba proche na yo ba ya no botambola na bango bazinateur grave bali ndeni okoke osala edawa ozobenga yena kotalisa nzamba za moko Allah subhanahu wa ta'ala azaye moko abotamine lelo kote ye alobito sambela ye moko Allah azana bakombo ya malamu to senga ye na yango ba problème auto zali na yango ba fitna auto okuta nango shahwa ozara nango pone lelo moko boye o ezali haram senga ala na bakombo wana senga ye alongola yo na eloko wana o ezali kotinda ka toujours tombaka na makambo ya mabe senga ye n'est-ce pas que ça na tawhid na kati nango pe ozo kolongola musika na mushkila o azali nango da'i azamuto azo observer nan akoke ozata jour moko pona observer kotala kotuna ayeba makambo nino ezoleka na terrain place ali po ayeba eloko nini oyo ko apporter le bango po elongola bango na ignorance ba nango emema bango na eloko oyo bazozama ayela bango uslub moko bo oyo bango bazalaki nango te iya ye nango et puis uslub wana etinda mutu nyonso to azala na intiba et tirer tension ya mutu nyonso po ete akoko comprendre yango azala na idée eloko wana po ete tango oyoka mutu mo ayena eloko tous en na wenze par exemple oyena marque uslub moroboy mubasharatan par exemple nge uslub tozuya liboso alodo wal mubashara oyena ngo plus batwana bavandi no bakutente na mutu azana uslub ya wuduh wal mubashara yo yena ngo esala ke batuna so to bien ka zonte kame attention na ya zaka kayo kama kambo yozoloba kuna nino yozoloba tamam توكينا 3 ويزالي الدعوة إلى النظر في الكون كو انفيتي باتو
pour ça le ta'amul, pour réfléchir sur mokili. Nalina préciser le moko basa asalib o on surtout tende utilisons na mujtama moko directement. Et ça na mujtama mususu ko utiliser des méthodologies, mususu utiliser moko, mususu utiliser 4, ça dépend. O eza mingi et pas ya baye oyo ba mosha kikun bakoti bango mingi bakoti bango baduti kilikili. Baye oyo bazon di mate nzamba zali par exemple que nzamba existera te. Baye oyo bango bazolo banzamba zami bale to nzamba zami sato. Ba mujtama wana ba genre ya bato wana parmi ba asalibi ya ozana ba malamu ezali ya ko benga bango ya ko inviter bango bosala ta'amul na nini na o ezali kawo ndenge ala keli mukili ndenge makambo eza na mukili. Exemple mukusa vanto kende inshallah to va ide ya o ya voto kota na makambo o sheikh ayena ngo na aye mingi kara na ba dalil mais aye na explication te. Bato balobi ke ndenge za bo nzambe existera te parce que ndenge za wana tobima na biso kaka boye soki mutakufi ake kopema voilà to sala kaka to bima kaka boye za naturel loko ala che fitra naturel instinct mo nzamba chelibe et to bima kaka na mokini nzamba existera te. Est-ce que mutu soki azosala téléphone par exemple téléphone liboso ezalaki te n'est-ce pas biso tout est d'accord que téléphone o Samsung o bo ezalaka te n'est-ce pas que po ekoma ezala mutu monde mutu asali yango po ekoma bongo. Oui bien sûr mutu nda asali yango po ekoma. Est-ce que dunia oyo nde toomona bo bandeke bazopumbwe moyeye butoye mutu abeli mutu abiki nzete ezobouge. Est-ce que bimika dans le vide ka boye bima boye biso batu nde tozali ba couleur na biso ezo kesana mutu azaboye babotami famille morphologie na bango za différent sikoyo nyoso ne bimika boye sans que mutu moko azala wana pona ko sala yango pona ko créer yango ala limbisanga na terme on utiliser mutu ala limbisanga po ala za mutu te pas le terme musu na linga lezate. Est-ce que bima karaboy et bima boyete o benga bango parce que zaba uslubu prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam salaki denge cheikh un exemple qul انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون botala o ala kelina mapata oyo kaka o boye bimika yango moko mokelina ngwazate soki bazalaki mibale o alingi o ezala boye o alingi o ezala boye n'est-ce pas que makambo ngo elinga ke beba ndenge ala obi soki ba ali habazala mibale mais mapata dunia ebeba déjà po o alingi azala boye o yalingi azala boye n'est-ce pas que makambo ngo ebeba eke beba c'est kaza moko o azokonza nyonso po benga batu na ta'amul pour réfléchir pour tala. Est-ce que loko oyo de tozabo biso bato mutu azabo oyo tomona na ba vidéo mususu mutu moko na kati ebale yena boatu na ye bazumeti omoni na kati wana hitan moko za tamula imunene mutu so avandi ndeti na ba genre ba vidéo wana sali ta'amul omona te ke ezali na oya keli nyonso wana bala ezali na oya keli yango o ezali Allah subhanahu wa ta'ala o azamoko o azo mériter nyonso tosala ezala na qasd ya usani ya ridha na ye. Parmi ba méthodologie ya kobenga batu na islam ezali as-sadd an at-taqlid ko tia barrière na mayo o batu bazana ngo biso pa na biso ezalaka boye biso ezalaka boye tosalaka boye ko tia barrière nango. Pour ta barrière na ndenge ni exemple
mutakufi famille ye ezwi biloko nyonso tu baweleli bana baza mike batiki bana bango bazwi biloko nyonso so olobi me biloko baoseza me oyo te biso epa na biso ezalaka bongo nayebi te so nakosi ou bien naza na erreur boyebisa ngai est-ce que epa bato eza eloko moko eza aibe eza défaut ou bien eza eloko moko eza normal boyebisanga mashair na défaut te eza lokwa anda moko oyo etikala meme biso exemple mingi ya bakaba o biso batribi na biso ezalaka ndenge tribi na biso eza eloko moko eza koloba défaut c'est un peu dire vraiment koloba eza anda habitude moko bato bazo koti meme na lingomba nde tomonaka batribi mosusu mingi na est kotoni dali lio to emoni biso kuna ezalaka kaka kaka lo olobi par rapport à mon exemple anda quoi voilà et puis anda na défaut c'est le bon tête Allah musta'an vraiment eloko lobi cher entre parenthèses avant tozonga la aswad de taqlid eza très important makasi vraiment duwa nanga tongo midi poko eza vraiment bino baye oyo ala pesi bino mawhiba wana ya kobenga bato na islam ya kotalisa bango déjà depuis oza na kini ala komisa bino awa normalement makambo wana ezali soni ya makasi me biso tokomisa yango normal parmi bauslubu ya kobengela moto aza non musulman to musulman oyo peut-être akwei na mokifu wana esengeli na ye alobela ngo epai ya bato wana bacomprendre ke oyo bazali kosala ezali taklid na bango te eza yango te ifo kokata yango ezalaka bongo te moto soki akufi richesse wana tiki yango mpona famille na ye famille na ye oyo toloba ye liboso eza bana soki bana bayali après papa mama mwasi bango nyonso bazoya d'ailleurs papa ozwa te nus soki mwana azali aozwango jamais nini na ye ekokita ozala hajm na ye ezala hajm nuqsan eno hirman excusez mais wana ezali batakalid oyo esengeli na motu ntango aye na moma wana to aza na mujtama wana asala sad nango directement alobele nango bato na uslubu ya kobenga bango na katikati ya islam bauslubu wana eza ebele bamakambo eza ebele batakalid na biso eza ebele ya mabe oyo moto avandi ayebi yango ezali occasion opportunité ya kobengela yango bato musulman kosala yango sad donc otelemisa yango directement obloqué yango dans temps oloba kobloqué na ozongo na sens que eza eloko moko esalamaka yo otelemi non eloko bosalaka ezalaka bien te parce que eza boye islam elobeli yango te bokota na religion ya solo nani oyo akolingaka ye lelo akufi par exemple bafamille eyo ozwi biloko nyonso bana na ye batikali tike nana kolinga yango ozongisi bango na taamul wana ezali ozo utiliser taamul te na kawon mo utiliser yango na ndenge ya sod ya kotela ya kosala eloko wana ezala lisusu bongo te mais bakota na islam mpo ntongo bakocomprendre prochainement bakosala yango lisusu te baoyo owela babiloko wana te baexemple eza ebele esa ala dhalik eza ebele oyo batakalido eza na mboka wana na Congo voire même pas bamusulman naam tokena 5 oyo ezali at-tadhkir bin-ni'am التذكير بالنعم كرappeler batu ni'ma ya Allah subhanahu wa ta'ala ezali parmi ba opportunité ya kobengela bayo o bazali ba non musulman te basani bakota na islam to monara batu bazuni ni'ma tamso victoire morobo victoire wana eza ni'ma par exemple to bazui sengo morobo esengo wana koke omema bango jusqu'à ce que bakende kosala makambo oyo ezali fahisha oyo ezali ya mabe makasi mais à partir ya wana ya ni'ma wana soki moto ebengeli yango moto na islam oyo ezali kosala oyo ezali ni'ma oyo ala pesi yo
eza o ala pesu yo apesa mutu mususu te. Est-ce que yona neema o ala pesu yo bénédiction grâce o ala sali yo o kendo sala ngo shaytan o kendo ko sala makambo ya mabe o kendo memona makambo ya mabe tala nzamba zali moko oyo alobi soki apesa yo neema na esala senga shukuru remercier na neema o apesa yo na bolamu o apesa yo kokende te na nini religion na so etindi biso to sepela na neema o ala pesa biso to boyite mais ko sepela ngo na ndenge nini est-ce que ko sepela ngo ezali ko ngendo sala ba fawahish est-ce que ko sepela ngo ezali ko kende ko bima na limite o Allah subhanahu wa ta'ala cheli biso na katikati ya mokili te ko sepela neema ezali na limite na ngo et non on dépasser ngo jusqu'à ce que mémoire na liso ala zo ko rappeler bana Israël na nini na ba neema o apesa ki bango azo ngisa bango neema ona sela ki bino boye bo se rappeler na neema ona sela ki bino boye bo se rappeler na neema o ala pesa ki bino bo zonga na nzela na ye soki bo zongi na nzela na ye akolinga bino akosela bino malamu akopesa bino o eleki susu wana akosela bino babaraka yango wana islam etinda biso même biso batoto za na islam ala a fixer biso toujours na islam na nini na kosala shukuru na neema o Allah subhanahu wa ta'ala peso poto bimate toke na musika te ko remercier ala na shukuru na neema o asali et c'est très important ezali ba asali o esengeli na biso ntake ba da'i tozana ngo o ete o sunga biso non seulement ko benga ba musulman voire même na katikati ya ba khutba na biso ya ba sujet o to ya na ngo tote ya batu tokoyeba yango tokoyeba ndeni tokolimbola yango tokosala yango kitoko de façon que moto ntango azoyoka ezorapele mpe ba moko imane mpe ezomata tokeye na 6 oyo ezali al inzar uslub qur'ani tomoni na Coran oyo eza uslub abenga yango at-targhib wa tarhib uslub oyo imma na oteya yo na nde touti omona kuna ezali koteya muntu kosala tadhkir na neema ya Allah subhanahu wa ta'ala to soko otiki eloko oyo ala opesa yo malamu soko osali boye ala opesa yo boye soko osali boye ala opesa bino boye botika kosala boye wana ezali okosala bango tadhkir na makambo ya Allah subhanahu wa ta'ala bozonga bokota soko koti islam soko osali boye nzamba kopesa yo boye boye na boye wana eza orapele bango baneema wana mais soko memi bango soko na uslubi ya tanzir ke soko osali boye ala opesa yo etumbu boye eloko oyo ezali mabe parce que soko okufi na yango etumbu na yo ekozala boye eloko oyo soko osali yango okufi na yango etumbu na yo ekozala boye par exemple osali shirk okufi na yango yo ozali kosambela nzambe ya solo te yo osambela ndetu yesu ozosambela soki nini soko okufi na yango place oyo ezali felu yesu aza nzambe te wana ezali uslubi ya tanzir mais awa cheikh alobeli ngo yo qur'ani to comprendre nino alobi na qur'an ndinga un exemple inni akhafu alaykum adhab yawmin azim azobenga bango mais ye azokebisa bango susu na azab kokebisa wana elakisi na sens que soki bokontinue nolobo osala bokeli felu azobenga ye mais na système ya prévenir ye na eloko ekomela ye na soki atiki osala yango te eza parmi ba asali oyo da'i esengeli azala nango na moma azobenga moto aza non musulman voire même na moto aza musulman koto toke na 7e uslub ويزالي تقرير الحقائق لتقرير الحقائق تقرير أو توزعون سنس تكي يا rapport يا réalité تقرير الحقائق إزالي كمما موتو كتالي سيزا presque ndenge moko na ta'amul kuna ومن موتو à réfléchir sur كون يا الله mais awa siko ozo mema na exemple o izali waqi'i ozotalisa ye mais na exemple o biso tozomona
tozotalisa ye na baforme ndeti yali solo par exemple to na ndenge ya hiwar to na ndenge ya kotuna ye question o répondre nyonso wana eza bauslub oyo prophète Mohammed sallam a utilisé na yango bato mosusu a utilisé kobenga bango na question bato mosusu na hiwar wal munaqasha bato mosusu na kobetela bango babengaka darb al amthal koyela bango ba exemple oyo eza ebele na sunna ya prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam kobenga moto kobetela ye lisolo na islam ndeni tokoki kosala nazoteya bato na moment na oteya bango te na eloko bango bayebi te to na eloko bango compréhension eza te tomona même osolola na mutu omoni ka comprendre te pesi exemple po epusa ye pembeni ya nini ya compréhension a comprendre yango na bahaqaiq baréalité oyo ezali na environnement na biso oyo ezali na milieu na biso totelemaka na place oyo ya bato oyo bakendaka pa bapasteur pasteur aye na ndako na ye ayebisi ye keno bana no baza boye baza bandoki par exemple bana na babengani bango bakomi bafazer baza so na vie ya bien te eza exemple est-ce que mutu oyo nzambe atindi ye na ndenge ya solo mutu oyo alobi azosambela nzambe na ndenge ya solo azali mutu oyo akokabola bato azali mutu oyo akobenga bana etike bandoki nini oyo ezali kolakisa komi bana wana bakomi ndoki lelo tomoni bana mosusu kutu babengani bango ye basali baeffort na bongi kindoki esili famille bakomi oyo apepa na ye akomba osunga bango kindoki esili tomoni combien de bato combien de pasteurs oyo bakaboli bafamille oyo na kongo tooloba lelo nini tomoni te na mboka wana nyonso bato bamoni tout alabatela biso apesa biso vraiment compréhension ya islam papanta islam makasi na mboka wana eza na islam oyo ezali ya sahih ya manhaju kende ya ahli sunna wal jamaa kobenga bato na tabsir oyo ezali baba ezali wasia jiddan na exemple oyo nakoki oya nango te mutu ntango aoteya bato aoteya bano musulman talisa ye réalité na baexemple ya vie na bango ndenge ezali koleka à plus forte raison que tout azalaki na moment moko non musulman pas côté islam ya yebi réalité on attend plus que moto abotami na islam azali na opportunité ya munene ya kobenga mutu na islam na nini ya kotalisa ye exemple ba réalité ya mboka to ya vie ko bato bazo vivre na bango baza na islam. Parmi les uslub il y a darb al-amthal mususu ezali comparaison ko comparer tala awo ezala boye awo eza boye bino na réalité la bino tala eza boye tala mabe nango ezali kombemba eza boye omone pa la biso ezali boye donc eza ba uslub ya minene uslub darb al-amthal na katikati na yango ezali na ba sous-section oyo so motasali ta'amul nango aomonaka ezali na uslubu ya comparaison na katikati na yango ezali na uslubu ya kotalisa moto réalité avec exemple oyo ezali concret oyo esalamaka na mboka toke na mibale al asila question oyo baoloba awa tomeka réfléchir est-ce que ezali question na tuni na ozela bato wana barépondre ngai to na tuni yo bino bosala boye nazela répondre nga ou bien zali ba question rhétorique au baloba na lopoto na tuni question juste pour tirer ka muta attention mais nga mon tu na répondre o eza uslo na si bino bo reconnaître muta sala ngo mingi o nga na yebi eza Imam Musa awo te awo loba nini mais ayo répondre eza te ka tuni question mais eza juste pour tirer attention ya batu ba comprendre et passer ni na continuer malobana et c'est pas kazo tuna batu ya tuni ka question awa na asila o sual o soki ba asila eza des questions nyonso wana ça dépend na mawqif na situation ozokutana imma ezali situation otuna mutu question o ezali mingi tanto obili boso kuna et ko taper sur na uslubi ya kujubi otuni ye question tango bandi ko répondre taquer na question wana otuni ye na kopesa ya réponse imma osali nini
Tout ni question pour moto alanda après on salini ou répondre la question. Parmi yango o ezali 8e aye kotanga zikr mahasin al-islam kolobela babolamu ya islam ba bienfait ya religion na biso islam elobi boye ba bienfait o eza ko englober nyonso eza kana akhlaq te o photo te to simba ngo malamu eza kana akhlaq te to pe bizaleli eza voir même na muamalat, voir même na mirath ozo ko tapika na muamalat, voir même na ibadat na ba akhlaq, voir même na ba taqalid na biso ba adat ya islam et ko tana katikati na ngonyos na mkuse makasi dhikrul mahasin ya islam kotali sabatu bien ya islam et non ka kezana na akhlaq du point de vue caractère comportement, voire même les ibadat, les muamalat entre batu, par exemple, on peut faire l'islam, on continue à payer l'Indonésie, les Philippines, on continue la guerre, l'islam continue à gagner le commerce, par exemple, on a aidé au place à Zana Mili, à Ebi, Makambo, Zoleka, à Oeba, Uslub ni le Seigneur nae, Azopo Akena. Uslub Yajidal Tolobaki. Uslub Yajidal, mais avec ça il faut Bakawaïd et Zala. Boyo qu'on a déjà dès le début que conversation la biso to sola et Zala na elo kotel et Zala elo kotel ndenge to sitaki mo liboso. Tokena uslubia ya al-ibtiad al-takalluf fi al-ard. Ozala musika na moment ozobenga batu na komipesa pasi ya okena ba détail ya makaso la kisa non. Pesa mutu zala clair bref esili na ndenge ya malamu olukate okende boye ozonga expliquer et pesa opasi et puis et pesa temps et puis compréhension mutu en attend mususu ekoke olongola même ntiba na katikati na ye je crois bien esili hada والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.